Voilà, yo banda. Nasala partout. Chaka mikobo ya, chaka mikobo banda skolo ba. Nasala partout. Na kushaka na de mibali so pesi ngambonga bien. So pesi ngambonga bien te na coucher na de mibali te. Wana za ba combien? Partout ces arrêts to banda na $100, $70. OK. Osala skonde de mibali on ba sala mbala moko to ndengeni. Basala ngambala moko te. OK. Basala bo to sala bo na partout. OK. Nga mwasi na déshabiller bilamba, mibali pe mibale ba déshabiller bilamba. OK. Ba otika mtakala bango mibale na omase biloko na bango. OK. Tant na omase biloko na bango sonjoto na bango etelemi. OK. Sonjoto na bango etelemi ena moko nde arobanda kokota. Oh. Moko soka koti ya sibi muke abimi, mususu suza ya sibi muke abimi. Ti moko azo siba bongo, azo simba nga mabele asala nga caresse. Oye pe loko ne ezalaka ya kotelema. Oh. Siko, oza mère de combien d'enfants? Naza maman des enfants. Basi to mibali. Mibali. Lobi siko bana no mibali so ba ko ba excuser nga na temba PD salonde. Non, sepela nango te. O sepela nango te po. Parce que ya musala son. Oh yo maman zo saleza soni te bo bana bayoka soni ndeni. Oh. Ya bana nga na kolinga te bana nga baza ba defa nga mama na sala ngo pona conjoncture à vie. So vi na ngezala bien na ko sala ngo te. OK, bon expliquer biso na butu na musala oyo sala na butu boy, butu vraiment oko beta combien de mibali? Oh. Ça dépend mimbenga ba okota na couloir ata 50. Makasi na nga kaka. Osala na ba onde ndenge nini? Ya. Bon moi sina mbali na ndako basala ande. Non, ebele, moi c'est mbala zaka na moi si moko mais yo changer oyo. Ba umela te. OK. Mbali ndako umela mais moi mobile o alibanda umela. Ba ngonyo so ba okota to na oka ba misusu ba kotisa na mipende. Betele biso no ezana ndenge nini? Oui. Soko ye na mbongo mke osuka na mipende. Soko ye na mbongo bien okota kati ya libulo. Na mipende nde bosala ndeni. To suki saka na mipende to kanyi mipende chi. Ozo eloko na okotisi na mipende. Yo bulo okotisi ngo na sexe na biso basi njoka nde koti na sexe na biso te. Esuki ka na mipende po mipende peza na chaleur nango. Zoto moi sino seza na chaleur nango. OK. Ni osala mambo kanga nzoto. Na kanga na nzoto te nzamba alikolo. Non nzambe azala likolo oui po bozaka exposer na ba différents milimo ebele bato ebele oui beta dame na bango to kanga nzoto. Na kanga nzoto te wana nde na kanga nzoto te. Poani. Na yebi ba biloko wana. Ko to ba fiebele bakanga ba nzoto yesko kanga te poani. Ngasko nga yebi biloko wana te. Yo vanda sko wapi? Beto sula bo vanda wapi? Na mwanda. OK wa mwanda. OK betela biso na po okoma lelo ndumba. Ilo nini posaki ovumi koma ndumba. Betela biso na histoire na. Pona koma ndumba mutakomsanga ndumba ya mwasa papa nanga. OK. Yende mutakomsanga ndumba a maltraiter ngai. OK. Nga yebaka ki aza mama nanga nzoka ndena âge ya 14 aye bisanga vérité ane mama nanga ite. Oh mama mobokoli. Aza ne mama mobokoli. OK. Continue betela biso lisolo. Nzoka nde ane mama mobokoli. Na mama mobokoli wana tovandaka bien, tovandaka dans les bons mais pona yie tellement ngana za mwana mbanda. Azwaka ngaka mbanda na ye. Nzoka nde ngana na nga mbanda na ye te. Moi papa pe ayoka ne makambu na ye nyonso alobaka. Asala yelo te. Au contraire ba maltraiter nga na ndako. Bazwa baketika nga pa pasteur bakanga nga ndoki. Na kindoki wana bakanga ndoki na kena na kanga ndoki. Moi sa papa mutari aibisa famille papa nanga kenga na ndoki. OK baki batiki papa pasteur. Batiki nga na ndako wa pasteur. Tellement na ndoki na vana na ndako wa pasteur. Nzoka nde ba pasteur pe kilelo. Balinga omona moi jeune fille ana libela hotel. Alexandre Loboko ne na libele. So na yebisi famille papa moi sa papa. Alexandre na Alexandre Loboko ni pasteur Alexandre Loboko ni. Asimbelela yo. Ngambu malibele. Asimba po sambelela yo. Oui. Simba Seigneur batela. Tango azo sambela nzambe batela mwana oyo ba esprit ba aloba ya mabe. Loboko eleki na libele. Azo fina. Oui. Sona ke bisa papa andimaka te. Sona ke bisa mama ngana andoki. Na ndoki na komokanga kumna ba pasteur balingi ba violer ngai. C'est que kindoki adiga makasi. Ya ça ne va pas. C'est que na sireni na makambo ebele ya mabe tellement na mwana mbanda. Ba famille mama na ba lesanga kindoki nga una famille mama na atikala omelisanga libele te atikala olesanga te mutamelisanga libele soit diseza ye mutalesanga soit diseza ye moi sa papa mais lelo akanyondo oui lelo siko akanyinga ndoki expliquer biso otanga ba classe natanga expliquer biso na option nini pe wapi natanga na mayoko 1 na kati ya mwanda
nasuka na 3e Petrochimie. Oyebi Petrochimie te eza na Mwanda, eza option ya pétrole. OK. Na devi nanga pe na vie nanga nazala na posa na salle hôtesse. OK. Naza aviateur. Mais le se retrouver na Kindumba. Siko lelo na se retrouver na Kindumba. Ata compagnie on paye pétrole na sala te. O se retrouver na Kindumba oteka. Na ateka. Oteka ni. Na teka libolo. Ozaka fier nango. Nazala fier nango parce que musala ezatena. OK. OK, na déjà le musala. Oui. Na luka na tambola na sala ba demande poids esimba te na ba demande kute koma opianga ba kanda so na komi na ke ba betango na machine na kati yango po ani musala ezate. Lelo za na contact na papa wa bota. Na linga kutu suko za na contact ni ata mkete. Bon maman wa bota propre ba ta histoire n'était ko ta ki. Histoire maman na nga propre na yebite to koma vometi na letanga na papa na nga to samba. OK. To sambanga na papa na nga na leta laksanga mama o abotanga pesanga $100 na kende Kishasa. A compliquer li souvi na nga na Kishasa. Na lala vomti na lala na stade ya papa Raphaël. Na lala na ba conteneur ana pona lukaka mama o abotanga papa na nga aboya ko pesa nga adresse ya mama o abotanga. Ana bakanda na linga suko zala vraiment contact na bango te po initila okena ndako na atana ke. Na ozala kandoki. OK. Surtout na koma sundumba boy. Na ozava mwa dondoki ya ndoki vraiment ya makasi. Na mona intila kokende kuna. Et arrivaka un jour na ba circonstance sur les kinango ou envisage apotika Kindumba. Oui, son nzambe apambolinga na kutana mbala bien. Mbala calme. OK. Na otika na ngai. Obetele pe ko zala ndumba. Oui, wana na ko bomba te pona na ba tatouage na nzoto. Arotu na ngai na obomba te. Et bon moi sinyo so za tatouage na ifaza ndumba. Na Congo toloba bongo. OK. Na Congo na poto toloba na biso ngote. Okay. Mais na Congo toloba bongo. Ato betisi mo tatouage amuke. Wana zana tatouage c'est ka ndumba. OK. Na Bible na kapoto pona. Pour l'instant na Bible na kapoto. Mais na minute na Bible na kapoti na pona kapoti parce que na mokili na vivre. Na pona kapoti yango epianga mbongo. Na sombe lamba o na lati. Okay. Na teinture na soma mafuta. Na sil na manzaka do na bien. C'est que na pona kapoti. Toi qui presque na fin. Butu. Ba circonstance ni mabe beaucoup tala na ona butu. Tokutana na nyoso. Neti. Tokutana na banganga. Tokutana na ba criminel. Tokutana na bandoki. Na banganga so ndenge nini? Oui. Tokutana na banganga, tokutana na bandoki, tokutana na ba criminel na butu. Si on a mambo sala wana yolinga ya minene to ya mike. Nga. Nyoso ka bazaka ndenge mo bazaka. Préférence. Ce qu'on a préférence na ko cha préférence te parce que na aluka mbongo. Poso na lobi na cha préférence wana seke comme choix na nga gu na nga ya mbali na nga oya kotikisa nga Kindumba. Mais yo po kozana choix so mutati so Kindumba choix na yo kozala nini ezala ya donc ezala ya tolo moto ezala nini choix na nga ezala tolo moto parce que ndenge omona nga bwena na mama na esthétique. OK. Na plantaka. Na chaka make-up. OK. Na posaka cils na kanga suki. Dona ne lote o mbali na ndaku afongola munoko. So lelo na tiki Kindumba ke na ndaku na biso tokufi nzala mama tokufi nzala jamais. OK. Mbongo ekotaka pona akanga suki. Na posa cils. Ndo na sala nyonso do nyonso o mwasi asala nga na sala yango. Ata na mbeto na mbeto na sala. Mbeto ndenge ni betela biso na. Mbeto eza ko balola ti. OK. Ozu mbali olali se na mbeto o mateli o bandi ko balusa yango na mbeto ti. OK. Mais à part ça, lelo il faut qu'on lance un message la bana o bazolinga baya na Kindumba ibanda yo esa bango baya Kindumba eza bien. Nga na opekisa bango te. OK. Et aux ba volonté na bango na ba choix na bango. Mais en tant que yo za grande sœur na bango za na mo expérience ya vie au Libanda o esa bango. Balobi mwana mukeso ka linga simba moto botika simba moto azika. Nga na ko opekisa bango te. Oropekisa mutu tika Kindumba to yaya ndengo ye na vie okosa Kindumba te yeso ka yokelo te sentiment Kindumba po biso ba ndumba do premier parcours okuta na ngoso bimisika okuta na mbala mbongo ebele wana vomeza kaloko akisi na biso naturel nzamba kitisa na mokili. OK. Premier parcours okuta na mbala mbongo ebele yango epeso sentiment osala ngo siko jamais na kopekisa yo expliquer biso na mbala mbongo ebele na ndenge ni mutu mususu ana chance ne naturel o abotama na ngo papa na mama. OK. Tango abimi bo akuta na mbala do so lobi ka pesa nga $150 mbala lengi mba moko apesi yango neza mbongo ebele na minute na Congo no. Ouais. Ezo pesé.
Siko yo déjà qui déjà sentiment $150. Na nga na zui 20 000 francs na yo koye biso mama tika kindumba o katela nga lingala nini. Est-ce nga na ko tika kindumba eloko za kitoko bo. Siko na opekisa na nini. Donc kindumba za sucre. Oui, eza la sucre makasi. Ya bololo te. Kindumba eza bololo soko tambola bien te. OK. Soko tambola no bien. Tambola bien te par rapport à nini. Koyiba. OK. Soko za maboko milai. To boite bandumba koyiba nde susu to tambola nango. Mais faut kotamuta koyiba. Mutu muso ke yiba boy anganga. OK. Mutu muso ke yiba boy andoki. Mutu muso ke yiba boy mbongo ne basimba ngote. To mutu mowe yiba boy ebite mbongo wana parfois mama na ana passe. Parfois koko na ana passe. Mbongo wana yango ne fa ke bixela koko na. Malédiction sona elata yo. OK. Si yango na kotambola logique. Koyiba mutu mbongo. Oyibi mutu mbongo. L'inconvénient ni beaucoup nango na ba vie ndenge lobi ki moyibi boyeboye ezala pe inconvénient solo fumoka mutu mati na moto oyibi mutu akufi tokuta na be conveni soko mati na moto okufi uswati olie kutu mbongo ngote otutani kana libaku boy okufi siko boyiba ndenge ni okena mombenga siko boyiba mutu ndenge ni expliquer nga non expliquer non ne ba ningo ba ndumba msuba yiba koyiba koyiba eza simple cha micro pardon koyiba eza simple okoti na mombenga na couloir ongunzami obligé ye nga faut pantalon kita ou soit ye moko conscience ne soka kitisi pantalon soko za na expérience no akoyiba oko kita na seti opesi sima ya liboso orozwa vraiment orozwa te po a comprendre yo po ya liboso akokitisa pantalon ti awa mais na sima akoluka vraiment akitisa pantalon tango akitisa pantalon yo opesi vraiment sima nyonso papa zwa na yo wana zo bamba kuna yo ka osaka musala tango sa musalo zwimbongo no tango akende obeti no visco obaluki na okeno camoufler no place mobe so pe ozano pe mayelo o changer sous bilamba obongisi sous plante na ozongi lelo na vino akindumba vina nga Louison so stop so stop vie Louison depuis Londres vie a Simba masolo boga so iso ko memo na ka ezaneti yesu ndo memo so lobi otika kopa kindumba o acho mwala oluga meso otika kopa kindumba o oso apesi nga mbonga bien pour kindumba na kokuta na pena na kindumba na kokuta na pena libaku pe mundele moba ye ayelinga mbongo ebele mbongo wana pe ekosunga nga pe na ke poto sko un individuel moko boye kato un individu moko boye yo continue kaka ko yo continue kaka koteka oui na lobi soka apesi nga mbongo bien na otika soka apesi nga mbongo bien te na otika te papa natika poani po kindumba ya mabe eza mabe par rapport à ndenge ni soki eza mabe ya koteka butu nyonso moi butu bope marate o bongo eloko yango nzamba sala ngo poani pope mate ezala ka ya mutu epe marate ndenge ni machine à fufuto ya masango toni eza machine à fufuto mais il faut epema wana epe marate ya kuna passe ezala raté tika boy passe ezala raté ezala passe sinon ba deveja basi te mais ba deveja non de boka passe mais neti nga peta ba deveja nga na yoka na nga pasi te ya yo sa na mona na nga pe makile bimanga te oza sibor to nini na nga sibor te na nga sibor te poto bano sa déjà ba ja kukule ya mbembele obatami na mwa coin moko boye eleki na ngope nyonso na déjà ba fongolo njela ti bongo journée to ba kota vraiment mobimba makila nini ebima polele oui naza polele te mais naza mwasi makila nde ebimanga te poso na lobi na polele wana eza autre mususu bo entretenir banzoto na blondine eza ka secret ka mai kaka OK ozwi ka mai ka ya pio okoti na ona dusho sokoli nzoto no kitoko OK tongo osilisa ozwi mwa papier mouchoir na yo mwa linge no mo boya pepele okoti sina njoto vandi na yo bon bato bachara bakisa babokoko ebele na se wana jamais nga kosala kisa bukoko ebebisa ba oui kisa bukoko efongola njoto mwasi seka mwasi ezaka mai ocheka mai ozwi ka citron otie ozwi mai ya moto mwa tiedi otie ovandeli po ozwi mwa mungwa no otie ovandeli po do gaz ndo vapeur nyonso wana mai ya moto tango ebima ekota na sexe mwasi ekota na kati ya libolo c'est que est traité nyonso oyoka kuta ata mukusa te na ba lèvre na yo ya mwasi oyoka ngote OK donc voilà abonnez-vous massivement à la chaîne Abisso ya Voice TV Afrique Voice TV officiel avec votre humble serviteur Oncle Epé lilobano asukezana lilobana esukeza oh aza posa ko manendumba to pamboli kaka oh paza posa ko manendumba te to pamboli kaka